Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV o. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bana poto bana partout bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso toza awa na morgue ya hôpital du cinquantenaire wapesika toye ko sa lever du corps ya papa Albert, papa ya artiste et comédien de Barcelone. Boyebi ça fait ça ezuma tango papa kufaki atiki biso pasi mingi tozolela mosala na Nzambe. Papa Albert azabongo le yaya ya évêque Mukuna oya ACK. Papa Albert pe azali mosala na Nzambe ya solo atiki biso akei po basala na Nzambe soki chrétien moko akufi tokumisaka nkolo totonda nkolo pamba te toyebi ke papa Albert ake kokuta na bongo na nkolo ake bongo na rendez-vous ya suka to pe na mobembo na ya suka po etagenda kokutana na Jésus-Christ Nazareth Nzambe asolo. Merci. Je pense que bonjour natiki biso tolanda reportage otina suka bokomona ambiance nini ezoleka awa ndenge nini ba artiste comédien bazolela papa ya muninga na bango ndenge nini baninga ya Barcelone ba princesse Ilunga ba artiste ba yebele ba répondre présent pona ko consoler to pe ko kabula mawa na libota ya Barcelone oyo babungisi papa pasi mingi na motema to sala boni Nzambe nde apesaki Nzambe nde azwi tika papa Albert apema na kimia molimo na yepe manakima papa salelaki Nzambe tango molai papa zaki fidèle na mosala ya Nzambe papa lelo Nzambe azwiye akenda kopema na kimia. Merci na Fiston Bastende, merci Levi Cyril Arsène Modabi, merci Ariane Ochesco, merci Fils Kinkela, merci Mingi Mamé Méline Zemba, merci pas Maman Couturière, Maman Chantal la Couturière, merci na Balandinyo sa Kilongo TV, merci na bandeko nyoso toza amené longo ya solo eza pasi ko perdre papa kasi to sa aboni tokumisa kaka nkolo Barcelone za makasi Zambalola azala na yo le père des orphelins azala na yo tolandi ba reportage o ezaka ka première partie tolandi yango bon to deuxième partie suivant. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala sepona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bien sûr que ce nom ne pas, mais Kaboti Barcelone, ça va être cher au Barcelone. Voilà, on sait qu'à Canada, il y a Merci
merci beaucoup, belle fille. Ma mission TV, mais tout le monde est battu sur la zone uniforme. Pourquoi ils ont un uniforme? Ah bon, ça va micro et pédé. Exactement, sur la uniforme, on l'a moussa papa. Donc, sur la uniforme, on a un mawaté, on a la uniforme, on a un casque, on a un uniforme et le vélo. Merci beaucoup. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama Nous sommes tous na morgue 59 artistes mobilisés, sensibilisés vraiment na loi où un mot de condoléances na famille et puis déjà Kouana, 2000 et ça la vraiment passe. On attend avec une nouvelle qui vraiment nous a pu perdre papa. La Yuka qui n'est pas qui m'a parce que nous avons ça la Nana Olbaka qui nous l'a mis au Barcelone dans la Macas. Et ça invitation. Mutunyo surtout à le lieu et la personne de l'objet au soir quand il est à la carte. Donc ils a le cause et à la porte du côté qui n'a pas porte du nord à la carte Macas. Azala vraiment makasi lelo nde vraiment ke akomona ke papa ozala suna bango te papa ke iko akoya lisusu te bakotira so komona lisusu papa te azala ka makasi po apesa pe baza na nsima na ye makasi. Merci. biso tozoloba me pasi mingi ezeba na ye eloko ezalaka yo ebesaki azala makasi nzambe emoka ye. Merci nzambe emoka yebi elobi aida sikoyo conseil nini okopesa parce que tomoni bafere soko belo tomoni bazowelawela babiloko bahéritage alors conseil nini okolance na famille à Barcelone? Ana yebi bozwila bango te na oyeba te bango te donc babiloko wana ezala sute awela mpona bafamille ezala pas pour ça au basi et c'est Barcelone dans la Liban je pense pas donc c'est bon pour ça au basi c'est pas pour ça parce que si on check petit pas compter qu'on perd comment on va se voilà pour ça au petit on va jouer voilà ça on était pour le Barcelone c'est pas ça qui va se la pour ça papa va à qui pasteur c'est que ba au réalité ya ba au déjà ba maté au papa ba ça ba mopé et puis que nous n'a pas ça petit frère papa bango donc on a les merci mot de la fin artiste Aïda. Na pour finir en témoin de la fin. Merci beaucoup. Merci. La ligne est déjà. Maloba zakate papa za papa nyonso papa tikiso papa de baxa yozali donc zalaka makasi courage nzambe mokaye pourquoi permettre papa kufa zalaka makasi famille ezali ozali biso pe bazekuwa baartiste toza wana toyekokabula maona papa kufaki tobande kokende tobande kozala lelo ezali jour ya suka tokotika papa na demer ya suka nzambe azwa ngana oyeba ne toyoki ambui ti ototuna bakisa toyoki ambui ngana yoki ambui wana te ngana yeka matanga kolela ambrina onyoso wana yondo oyeba siko tuli batsa na oki ambui Na ero moto tu yango. kasi otuna nganga la zaki pesa ambui esalamaki abani l'important ezaka ke toyekolela ndeko na biso akofeli papa na ye donc nzambe asuje nzambe eloni na bia mabe non na bi toyekolela papa endeko na biso epomie bato babike papa papa pe andeko kaka koshi
journaliste moi du coach. Non, mais et le monde a voilà, tu es collé le monde à Barcelone, ou à Bungisi papa, donc ça passe bien. Mais ça c'est bon pour papa peut bien. Papa tu peux bien, mais ça qui me sert dans ça me vraiment ça. Ça me vraiment azolo. Courage, famille à Barcelone, Kalongo, courage ma chérie. Cette année, on a Liwa, parce que là, on a il y a passé. Donc voilà, on a un message Wana, et ça l'a vraiment passé. Et puis c'est ça que Hollandais, pour essayer qu'à juste des courage, et où est la télévision, pour les cannabis, ça va maintenant les bandes. Voilà. C'est notre sœur, la vie, voilà, le cadastre social, les moments, les gens merci Barcelone. Merci Barcelone. Merci pour ça, monsieur. Message des amis. La famille Olympique nous occupe à la famille à Barcelone. Beaucoup s'en a été, nous appelle la famille Bota Kalabobina Baronnet. Kalabobina Fabobina Baronnet. Et là, ma famille Bota Oyo, Bati Karapé Piloté. Bazol et la Bino Lomé. Premièrement, je dirais mes condoléances aux plus amis à Barcelone, Naomi et puis la famille Naïe. C'est un coup dur qu'on ne peut pas facilement supporter et qu'on ne peut pas oublier. Donc, présentement là, basant à choc, nous pouvons juste adresser le mot il y a consolation et encouragement. Mais seul Dieu peut réellement consoler cette famille qui est écoutée. Donc, la famille de Sibino, soyez courageux. Confiez-vous par contre à Dieu pour que Yende a consolé Bino réellement. La famille Libota, Bino Bota la Biso, on continuera à remercier Rabino parce que vous avez toujours été à côté de nous. Dans malheur comme dans bonheur, vous êtes toujours là. Merci na soutien à Bino, de loin comme de près, l'événement Oyo et frappé le milieu de Biso Lelo parce que nous sommes beaucoup plus dans le Barcelone, la famille artistique, que nous avons dans la famille biologique, rarement. Nous avons vendu à cousin, nous avons fait 4 mois dans mon arrêté, mais les co-artistes, chaque semaine, chaque mois, on se voit. Donc c'est vraiment une vraie famille. Voilà pourquoi depuis ce banda qui n'a tué le lot final, nous allons toujours compatir dans le Barcelone. Merci aussi. Nous avons pas de saline. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango baodio ebi papa bakisa mosusu babakisa mosusu nadozeni nazali kosenga mbongo kosenga mbongo mpona nono soko bozwi engagement bopesa mbongo leke topianga mbongo eza problème te nakopesa mbongo nakopesa mpona kopesa nkanga te opesi bakapitanga te papol papol tosolaki na ye papol ndeni dossier na biso ozela sela tosolaki na ye na madame dans les bons déjà. Dans les bons. Bato malamu. Papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo. Dans les
Merci. Là, peut batinda kiti. La gueule qu'on a victoire. Ah. Mais qu'on a mis le couille. Oh, maintenant il y a un sapoufa. Mais tu as un combo, tu as un atteindre la queue. Papa Paul. Papa Paul fiki pour monter ma maman Nathalie fiki pour. On est battu de la gamme et l'eau. Donc elle est là. Boba misu suana. On a fallu voir les gens. Et donc avant battu qui est mon coca muluki makamanga ya batu. Yeye moi non, on a dit non, mais duche basona na batira na tinda ba. Oh, va sona na tinda ba. Kevin Bilobela. Va sona na tinda ba. Kevin a dit Bilobela. Et biso ko lobina na. Ko bimisa tendresse d'équilibre na bino. Ase polinga bi o, yum to mona polinga mona ngai. Pola maman na ele. Oh, tama kamoza na ngo. Tika makambo na tendresse. Yo tika motemo etu maponi ya mayo. La se bangoni. Malimbe. Na baka yo ya mayo. Yo fina ya biso ya nini yo fina ba ya poto présenter ma condoléance pas Barcelone ogoyi ata ba condoléance ya passe mara sepende ba basona kufi poto kokani moi malamu na mboka na biso ya ba orphelin na ba orpheline ba orphelin mikolo boy ayi moi malamu yo biso kona za bomo pa kokana ko nani président Gabriel président bino président wana oye mutu papa kufika la mingte Kati si ça aussi cité ah nga tendresse vraiment la sirène na bon tana ba bela obeli nini bosola tena nini obata mzo batinde lota usumba ta kisi obeli nini na mbongo la ngai na sema mo tena compte bancaire chaîne na je ne fouta ba combien lo ba makasi na ngai ba $20 wa mo malongo yo nde so za $20 ta kosa ba jomo sasa ngati na foli bisali katana yo na foli bisali katana yo apo ma problème otika ngai na na besoin lo bate wana fingi déjà wana déjà fingi internet eza zamba internet eza zamba makasi kala munduki yo finga bato ne osaka na talinga tanga sasa mega na finga mobile mbosiba osiba mwasi o pente na lifuni pexai talinga te o mawapi mana morgue société baba tumula ngapona yemda to rabile nga rabite ubika pona ngabela ya gabitala ayenda zaboye misana taza tita mama be Touma ezalaka bien. Est-ce que Touma ezalaka bien? Obala Gabriel. Na obala Gabriel. Musalo zone internet yango wana. Ya oba futelaka. Nina kitoka shina kitoka. Nazala star va te belé. Na fula ma va te belé ngale ke. Ai pada kipa. Bande olobi. Nazala star va te belé. Ba te ba. Uy, uta na pesa bebe mo de fo ba publika chi. Ba nga kasebo kabwani. Nandeni. Chini wana lemba. Olobi. Ozala star atanga. Asate. Nico, chega pesa mbongo. Chega pesa mbongo, ba ko pesa na mbongo. Tandre si obaki obeli sikoko itala muta malade. Malade. Eh. La vie Renate yo shege yo.
Mais darling à côté là. bébé lelo toyolela papa na biso Albert Kalo mwani ba ye pona papa wa Molima papa va na kimia. Je sais pas na atanga papa tozaka na bino donc on a pas la kimia et puis comme ça la nzambe ya mafera wa kudi simba mutema ya Barcelone va décoller le niveau de famille la simba déjà la facilité là pour na kufela mais pas c'est ça la carte moni mais celle peut ka bien te kokani Barcelone boy malamu na mboka na biso ya bana na bitike on nzambe wa nzambe bana na bitike na kola ka yango wana wana tika la tabo etalio wana tike go non eza bien bon po basana azaka bien na batutu yango badalandi ye soki azalaki na lendo bisasala amona motu te amona motu vraiment bato bakolanda ye te omoni mais Barcelone atika kozala lolendo te aza ne simple et tout donc yango tolandi mpe tokolandaka kaka bakabisalema te yokansi moto akufeli ana besoin tendresse kaka ya yo ata oye na ote matani badossier belebe na kombo mwana bato ofiska jota so basekasi babiloko nyonso yeyo ka basongisonga internet batonga ye ndazwaki lettre ya youtube mwana bato fiska ani na loboko ne pepele asali ne loko te botika ye bamama poto papa poto aza mwana malamu ere mambo eyaki ye na yoki kaka mpona boma dossier comme na 6 dossier wana na internet parce que quand on a 10 dossiers esilaka te esilaka te kende wawa te wana fona pelisa te wana fona kota puisque azali na alliance te ane célibataire Karine. wana bozomona bandeko bazobima leve du corps ezosalama déjà bandeko bazobima baluka mituka lolenge nini bandeko tokenda na mort mpasi mingi Barcelone nzela makasi nzambe nde apesaka nzambe nde azwi papa na Barcelone azali mosala na nzambe aza bongo ndeko ya évêque Pascal Mukuna boyebi ye mosala na nzambe akenda sango wana bozomona ndenge nini bandeko bazobima.
Être cher d'ici, ça va faciliter parce que eza bapremière degré eza na place merci vraiment toujours continuer sur la interview batolela na bakolo batolela fondation na biso bato wine ya nzambe eleki nyonso nzambe apesa makasi apesa liboto na makasi apesa kosola étape. Merci vraiment. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Allô? Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na luxe yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna okozala comme si ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable na ebisi bino $25 ya pamba séjour non kitoko na kini sans problème ngongezate mulunge pe ezate. ML de Paris Souka ML de Paris kitoko olingo réservé benga ba numéro est affiché okosa réservation na yo okoya na bana ba appartement ba 2 chambres ezali appartement ya 3 chambres ezali ya chambre moko pe ezali bongo parking place ba cha mutuka eza kitoko zala no à l'aise oye Kinshasa oza à l'aise koluna ten des heures de temps ML de Paris kitoko botika na yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo et bongo soki omati na balcon engai ye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Nouveau
voulons voir Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'est pas là. Allez, vous-en. Allez, vous-en. Allez, vous-en. Zulu na lobina bino. Ikumama. Utika bana mikeba ya ipai na ngai. Pamba te bokonzi ya likolo ikokani na bango.